Capage TV. Biso bandundu bino bato mwinu nde bobotaka biso botika biso na balabala te bozwa biso bo encadrer biso bo pesa biso chance ozala kola bana nyonso. Capage TV. Gloria Koto hôpital pour Koto hôpital ezaki boyokani ya ngai Hervé Mantendi na Marie-Paul Bila. Donc ezaki lisanga ya cri des albinos na AVS quand to côté Gloria hôpital. Mais biso le ma propre moyen na bino moko. Oui, biso ma fanga na pe si le lot tozo betaka ba porte pe bandeko basunga biso et pona to récupérer Gloria. Tade nzela mule autowuti place to komi et c'est une photo baisser ba bras to continuer tina suka ndeko ba faire chimiothérapie à se rétablir à zonga na mulongo lokola biso nyonso. Capage TV. Batu baklo barake o mun baté c'est président bandunda Congo mais c'est faux. Ah biso to yebika bongo na texte nini. Capage TV. Mais c'est moun a comment ko faire abandonner derrière avec les amutu ya maele mabe biso ne to sutuka ki na sima avec un pour na ba propre intérêt na personnel. Yango moni après la mort de son frère Elongwe ONG des albinos c'est comme une fondation Mwimba Texas. Capage TV. Bandundu bazara wapi bakomi wapi. Qu'est-ce que M. Mwimba Texas a fait de concret pour des albinos? Capage TV. En fait, Ndundu Adam Mutumo a connaître retard. Retard à zéro ndeni. Nandele à marginalisation, à stigmatisation. Tant que yoboti moi dans Ndundu. À quelle classe? Au meilleur côté classe, difficulté à viser zuye. Au fond c'est nandako. Aussi ba homme c'est bazar nord ba qui na classe. Comprendre au stopper épanouissement et mon Capage TV. Ndundu atosi balines ande ino pesi mai na mokongali bata on a bien té ba vers ba vers ya correction. Mais ndundu azana posa vers ya correction te ndundu azana vision faible. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, ça dépend de l'ère que vous me suiviez. Bienvenue dans votre chaîne Capage Télévision, chaîne Bino et Bolinga Mingi, chaîne Bino Memela Kabino Actualité et Memela Kabino Basango Malamu, chaîne Moro Zéro Bêtise, to Lobarana Biso Bêtise, Biso to Sala Rande Moussala, information, actualité, Nazoki ba suggestion, Nazoki ba message, na ba pelle, Bolobaki na Lukela Bino, médecin a expliqué Bino phénomène et virus coronavirus. Je suis à la recherche, nazo luka une fois na rozwa kaka métier moko o aroza d'accord n'attendre un micro to sala to lobela ako expliquer bino beaucoup comprendre. Merci na bino nyos to bolanda biso, merci na confiance, fidélité. Donc et ça la biso vraiment bien bon continuer toujours qu'on s'abonner à la chaîne Nabino Capage Télévision. Je dis merci à Joe Mystique Mouteba derrière la caméra. Mikolo tozole la mingi nde na libanga biso mikolo mabanga nde. Je suis avec Hervé Hervé aye otala biso amemeli biso moi message moko ensemble na bino toko découvrir yango. Bonjour. Ouais, bonjour ma sœur. Bienvenue hein. En toi merci beaucoup. Aux la Capage Télévision c'est présenté qui est Hervé nouvelle Nino memeli biso lisolo Nino memeli biso na tonga lelo. Pour Nabandako s'est présenté, d'abord merci beaucoup à Cynthia Kapachi, merci parce que donc en fait au moins Cynthia on a depuis Cynthia on a kala puis on a kati merci beaucoup Kapachi pour que ça m'a fait opportunité il y a cause ce micro na chaîne na yo Hervé d'abord as artiste Hervé as chanteur à parolier na wana izapo na ngai Hervé Zali Soussou, président et cri des albinos. Ils allaient ASBL et parrainaraba enfant albinos. Moussala Nabisi Zalinini. C'est l'accessibilité aux études pour des albinos.
tosungaka bandundu totinda bango na classe biso tolingi augmentation ya participation ya bandundu na classe yango totangisaka bango ofele donc avant que le président fasse bandama ma gratuité biso de donc il y a 5 ans passé déjà donc totangisaka bandundu des maternelles tina 6e année des humanités gratos sans participation des parents. Ça c'est notre mission dans la case de créer des albinos. Dans les bandes de scolarisation, la représentativité des albinos. Tolingi bandundu bas se retrouver partout. Place morobo iban noir le web basala musala bandundu pe basala et sengeli tout zala. Donc si je comprends bien bandundu bas se retrouver raté. Mais tout zaraté. Yo habité. Et ça a dit à quoi? Et ça complexe. Bo mieux que la rassoni ou comment? Parce que boza ba personne handicapée si je vois bien. Boza le rôle la montunia surtout. Si ko musala o ngala osala yo pour osala on. Si ko bo se retrouve raté pourquoi? Bon parce que en fait ndundu Adam mutumo a connaître retard. Retard à zéro ndeni. Nandele à marginalisation na stigmatisation. Tant que yoboti mwana na ndundu. À quelle classe? Au meilleur côté classe, difficulté à viser zuye. Au fan c'est dans ndako. Aussi ba homme c'est bazar nord ba qui na classe. Vous comprenez? Au stopper épanouissement mwana wana. Donc participation na makambo et vous allez ndenge monter na bana o ba accéder ki na ndenga bien na banchik. Bandu baza bato bazu retard na makambo délai. Par rapport à la maladie et comme il a rabino non c'est pas par rapport à la maladie parce que nous en général avant penza maladie non pour mingi ça un problème à misu à mon arabiente. En fait ils ont bakamoko naturel un albinos d'abord avant malvoyant parce que oui c'est naturel parce que carence en mélanine hein biso to vivant en carence en mélanine c'est ça qui a fait que tout dans la coloration tout dans l'ango c'est ça qui a fait que tout dans la vision faible nous avons la vision faible donc c'est-à-dire quoi peut-être que la vision est divisée par des visions albinos nous avons une imprécision à mon logo mais il a fixé le qu'on a de près pour qu'il ait la précision que c'est logo. Ndé en fait ça là qui dans la difficulté à reprendre des notes dans la classe. Yango on montre que beaucoup de bandu nommé handicap et sont bango te pour que ba kende classe. Cause bandu ne bazar état na mantique na yango biso je pas dit que bandu batanga te. Bandu batanga. Ngala ki nanchik. Quelle solution à bino zarani pour la maladie? Bon, ils ont en fait maladie. Ils ont quelque chose où ils ont naturel et pas na biso. Tout ça malvoyant. C'est ça notre problème. Nous avons des retards à cause de ça. Et on crée des albinos et il y en a pourquoi? Pour l'accessibilité aux études des personnes vivant sans mélanine. Na kata étude wana biso to yeko bongisa ba condition pour que et permettre bandundu ba mona mina tableau pour que ba sa chance à kotanga lokola batu nyonso. Mission a créé des albinos yangwana. Lelo toza de nambula oyo toza na 300 enfants albinos toza tant que gratuit sans participation des parents. Dès la maternelle, tu n'as 6e année des humanités, sans frais de participation et examen de l'état. Donc, vous fonctionnez ni pour que bana on lobby 300 et quelques vous fonctionnez pour na bambongo, vous foutez vous na école na bino, moko ya ba konzi na bino, sale na bino école, to vous s'organiser ndeni. Bon, avant le banon, tant yo lobby moko ya ba konzi na biso, biso ba nous to na ba konziti. Non, mais vous avez na moi ba association et za moi ebele. Ah, naïbi association européenne papa biso Texas. Elle se rappelle l'association de Bandundu, ça se rappelle Bandundu. Il y a un lobby peut-être il y a ça la mo école na yé attend ça Bandundu, il y a on va qui expliquer so bo s'organiser. C'est pas ça. C'est comment? Quand je dis que les cris des albinos ils allaient différents na makama mwimba Texas. OK. Ngana yebi mwimba Texas asangisa Bandundu. Après d'avoir ko sangisa Bandundu, oyo msi yaka na chimana je sais pas.
Mais biso tout ça là, c'est quoi? C'est traiter des véritables problèmes des albinos. Au sein de Fibato, au Tchébongi Fikamo, après. Bato Babarasama qui rit au Mounara Bandou Bassan. Et Bandou Bassan n'est que place et après ça, il y a Bana Bandou Babanda ko Sanganati, le Bissala les années. Et à Portani. Nous sommes là pour traiter des véritables problèmes des albinos. Ngaï, et l'on a équipe de travail, tout ça là qui ba expertise. Donc, c'est on fait la banquette. Pour tout yeba, comment résoudre les véritables problèmes des albinos. C'est quoi, boyebi, boyebi solution. Yango to bandaki. D'abord aussi d'avoir la classe. Parce que biso to lingi la représentativité des personnes albinos partout. Okay. Alors il faut tout songa bandundu ba kine classe. Il faut tout songa bandundu ba yeba misala. Il faut tout songa bandundu base ya appena moi ba critère pour que et permettre bango ba se retrouver partout place ba tout monde bazali. Tant que tout sangani tout le blaga bango etali biso et songa biso te. On doit affronter le monde. Qu'est-ce que nous allons faire? Tout qui n'a pas classe, néanmoins écrit les albinos c'est un farban gratuit. C'est pour l'avenir, pour te dire lobby, comment ils arabes et changer beaucoup. Et c'est un bandundu, badenchik. Il y a un peu créer des albinos tout n'a pas la classe. Tout ce qui wana te, tout le binini, bandundu ba un problème à santé, notamment la vision. Ndundu atosi balines ande ino pesi mai na mokongali bata. On a bien te. On a bien te. Ba vers ezara vers ya correction. OK. Mais nous n'avons pas ça vers la correction, nous n'avons la vision faible. C'est quoi ça na posa ya nini? Nous n'avons na posa. Il y a localement ils allaient aménager par rapport à la vision na lumière faible. Tableau vert. OK. Yango nde ça là qui on a bien. Moniteur, mon lac ici. Attends ça bon par rapport. Il y a le lenge na bon il y a comment là. Au moins moto avant la facilité difficulté comment est loco. Ni ne ça la mara. Avoir un peu na moi compréhension moi qui na moi retard. Tant déjà ne quoi tali lourd lourd là tu bord moi vers l'écolo. Pour mon nom direct. Ngasa na tangango. Na talango non. Lourd à la tine et coquille cause à la verre. Mais yo déjà mon qui verre. N'a pas d'imprécision. L'état qui n'a temps il y a quoi ça. Ko temps ya quoi ko poussa pena ye ko temps ya ko mona verre. Nga na moi retard par rapport à yango wana tout ça la ba campagne de sensibilisation et pas ya ba enseignant pour ba yeba motino ni ya ko tangisa bandundu ba difficulté na bango za nini. Bandundu ba génie bazar très intelligent trahi par ses yeux. On ne pouvait pas laisser comme ça. Yango biso na moké tout allez ko sala ba effort ko aménager ba école na vision adaptée des albinos. Tout allez ko yekusa ba lakisi. Ndundu aza nani aza ndenge nini po sunga ye po yeba lo lenge ni ya kotangisa ye. Ngapi na zalaka élève, ngapi na zalaka étudiant. Na yebi ndele kana nchika. Okibena bana tongo pena boye ti 12h30 okomi loti. Parce que on a rien masse ou tapino a bango fort. Ata kaina pas besoin aux ata note. On linga ta bango on dégâts. Et puis ça stress hein. Aucune place mo ko matozo nga parler. Bon son que les preuves, examen te rosuka wapi. Mo boulot. Yango wana décourager bandunde belé. Bac ni chic pendate. On peut te yona pour na ko renforcer capacité balbinos. Ko tindika bon la ban chic. Bazala na classe. To yepo na pour la représentativité des personnes albinos. Nous nous il faut ça là. Il y a un auto interpellé qui présente le président Fachi. Pourquoi? Biso vous allez se retrouver dans Mambo. Na boy ko sala mamba ba tribaliste ba sala. La majorité ba nous na Congo ba lubo. Oui bien. Oui bien moi. Ngana lo beli boy bandundu nyonso ya Congo azala bazala mukolo ceux qui bazala 100 c'est que 75 ba baluba. OK il y a un lobby qui est pour président Fachi. La charité bien ordonnée commence par otabandiono base
vous devez aussi penser à nous les albinos. Tant ngai na zolo baboui. Oyebi nzamba sala batu lolenge belé hein. Mikolo yo na yo kolobelo mo bona lobi. Ennemi nous les amoy, mais pour nanga na moi te za ndundu yemo. Pourquoi? Parce que ça nga passe hein. Biso ba combat biso to ça. Ba lit biso to mener pour que bandona so banduna ba zaper pédicaire. Mais batu musu bazo bandudu musu bazo pour na ngana tongi mir na tongo ye na swara ye abuki ba brique avusi na fonda sa kungi ba loto na timula on a tonga kimi. Et c'est stressant. Pourquoi? Pourquoi le bibongo? Créer des albinos. Et si on a rappelé bandundu oyo bazana cancer à peau. Bela ngo pe moi trop. Pourquoi tu as cancer à peau? Ndundu ana peau sec. Vous comprenez? Ce qui est rayon ya mo yezuye et tumbaye. Lokola mutaziki na moto ya maya moto. Na soirée ça le gonflement me sert na peau lokola mutaziki na maya moto. Après et que tobo ce qui est toboki et ça la plaie. Ce qui plaît on est mal soigné et on a tumeur. Malé et comme au fond et comme plaît moi humide et mi ça maille. En fait que ceux qui portent des ampleurs et comme au saigner cancer à peau. Ça et bon marabani nous quoi faire? Créer des albinos sur lobby. Il faut qu'on puisse trouver des solutions durables pour le cancer à peau. Et là, tout ça, les amis, sensibiliser les albinos pour ne pas mourir. Quand tu marches long, tu marches parce qu'il fait soir, hein? Il pleut aussi, hein? Marche long, moi képi, parasol, qui m'a contact n'a rien solaire. Hervé nakati ona tozo avancer tozonge la place wana ndengo lobaki que cri des albinos vous aura charge ya bandundu de maternelle ti na 6e des humanités. Si na 6e des humanités bozu bango à charge bo lakisi bango quoi bo solo na ba moniteur il faut tableuse à la boye bo sikoyo. Tant que vous avez un niveau na université, vous allez s'en sortir. Difficulté nous les années, qu'on prendre note, qu'on commander. Mais ce que l'université ce que n'a pas université, tu en as pas support non? Nous le seul assommé support naï, à cause de la facilité et à autant facilement. Notre problème c'est quoi? C'est prendre seulement des notes. C'est ça notre problème. Yango tu allez encourager bandundu na base école primaire secondaire na humanité. Tant en fait comme à l'université et ça facile parce que tout il y a des syllabus et que sunga ngai nazali ko décourager bandundu oyo bazo poser ba actement avec contre bandeko na bango tel que na copie c'est un bon titre en fait typique hein. Ndeko moko ndundu Gloria azali hospitalisé na hôpital de la Rive. Pour comment na hôpital de la Rive ezali boyokani ya AVSK na cri des albinos. Donc les sangami balé ya bandundu les sangani. AVSK na cri des albinos et sangani et pour na hospitaliser ndeko Gloria et pour na azaba soin par rapport à cancer à peau zanango. Avant cancer à peau. Donc comme vous avez porte le traitement il y a cancer après ça passe bah petit biso facture performant il y a $11,000 bon ça chimio deux fois bah soin na tout ça hospitalisation na tout na kati donc comme vous avez porte de bonangai mais nous moko boy a kota fiti ote boko ta mambwana ti wana en fait ça makamna bango bo bisi na bango to rappelle isanga morte toute association moroté boutique mwana bongo etali nango bino te tali bisote azocha gisongi bongo wapi azochango et pa ndunu mususu avana na mboka mususu na mboka moto kanga na nkaka voisin na biso kaka awa mboka moto na nkaka mo ba voisin pour mai ndeka boli biso Brazzaville ndundu wana pour awa célèbre sala kombo il paraît
azotia kisongi fo Hervé, pardon, na kati yo non. Relation nini boza nango na papa ya biso Texas? Bon, relation entre biso na Texas. Iya azali président ya lisanga na ye. Ngai pe na kamba lisanga o cri des almos oyo bande ko nga bandu ba chengai. Ok mukolo ba ko sepela tina o na osala. Balongoli ngai. Maintenant pourquoi pas au lieu ekoma lisanga ya Hervé, lisanga ya papa Texas, lisanga ya papa Intel, bino nyoso tu boza ba albinos. Pourquoi pas bosangisi kaka bosale loko moko pour aller mieux de l'avant. Voilà. Et là, bon, c'est ça nini. Idéal les amortés. Mécanicien c'est amorté. Ngana mutu na rempli de compassion. Et puis ceux qui ont na base na ngai. Nga ceux qui ont na commis na kasa be nga leader. Batu so be nga leader. Misu ya comme so be nga daddy, le papa de tout le monde. Parce que ngai na mutu mo généré. Mon problème c'est quoi? Na lingana nini. Ndundo à se sentir à l'aise. Ndundo a jour na ba droit na ye. Moi je suis là pour défendre les causes des albinos. Il y a un moment na ça qui projet qui to continue ba na classe. Ndé on a ça pour projet au lutter contre les plaies des albinos. Papa Texas ngana bien malamu. Ngana ebaka ye à travers ndeko na ye moko ya mobile pas za kindundu. Akufa paix à son âme frère tchèque. Azaki joviste. Azaki professeur ya français. Azaki même assistant professeur na IPEN. Azaki conseiller pédagogique na école moza penina biso ici ka ngai na zalaki. Azalaki assistant professeur na IPEN pe et place ngai na bande ko fanda na école wana yi azaki conseiller pédagogique. Abenda ko mona nga souvent na okene classe ayeko komona nga na nzela azitanga ofela na ngai tellement nazaki pe na ma difficulté ba vision na ntiki a on peut savoir ba cours à français na parler a me dinga na cours à français na ndako un jour ibisi ngai ngai ifana mi mopandi na Texas a mi nga ti e pa na ba no fana ba dading to kutani na champ mu ya kote pena mi se mu ba Texas solo lipe ngai na zelo ko na ndunda liboso bazwaki. Mais c'est moi qui vais dans la famille. Mais frère tchèque, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre Sankarabandundo et Sikamoko? Monsieur la boise sensibiliser les albinos. Comme que Sankarabandundo, c'est comme bébé, comme Sikamoko. Tant que nous sommes un nombre de bébés, parce que tu as souvent la terrasse, mais c'est moi Texas. Il faut que le webisika moto to comme okutana. Comme le webisika, to okutana mingi na l'église catholique. Comme okutana wana. Tant to kutani. Bo sanksi bandu ne sika moko. Bon. Il faut to comme le la cause na biso. Il faut to se faire entendre. To comme ce ko luka moya ko betela ba konti ba porte ko chama kela ba média, ko chama kelele ba makela ba na ba plusieurs médias. Bakonti ba mo tshebise be mandambo yaka aba mo mona bi sera musika e bien na koni ba ba otela bien ndeti ka mona ba mona rabini mais ba tu presse ba zaki kirier so so mona ceux qui bandu ba sanga ba ba yena ba caméra na ba vous avez image tout ça maintenant ba to ma ko sanga na ko sanga après en fait nya ko mona frère tchèque ndeko Texas akufa brusquement akufa abela ka ba fièvre malade ma miki akufa. Tout ce qu'elle n'a mais c'est Texas. Je me fais makelele kana ba meko sangana toujours makelele. Ibana mun bateza bandu ba pete kombo main libre. Makelele. En fait maka bon bandu de comme yasko. Na ba mbo msoko ba tanzania mbo bandu ko kata bon ba organe génitaux na bango fona ba kisi. Il fallait que mun ba Texas pe akende na akina Belgique et pour chama kelele kana cause bandu de RDC Afrique ba kutana bandu de bele kuna ya monde entier mais matière au mun ba yakana ngo et équipe na trop profond par rapport à bandu ko mususu il faudrait que moko ba journée internationale ba libinos izala awa na RDC
ezalaki précisément na Fatima toye wana ezalaki kitoko ba partenaire ba yeto to zepe na complicité gouvernement na biso wa et biso na to imbala wana yoki biso ba ye wana tout c'est bon c'était bon nini ngana ya komuna oyo tozaki censé à défendre biso tozaki censé à protéger cause bandundu kolobela bandundu mais ce que bato ba vers biso so na seul conseil que baton ba okende sans que ba résoudre mon na biso c'est que les forces que ça en vain en fait donc on a garçon mandundu bon a garçon da papa na l'état mané a ina mama na pote bima boy et sonté et saigné c'est quoi tu ba what ba kanga don na pardon bizarre c'est quoi en fait ba ba pesi nini on ba service très temps ya ba si mon bleu ba kanga ba sana ba aluminium wana ba pesi na moi gâteau na moi cité il faisait très chaud ce jour-là alors on a parlé ngasko et tout est monté mananga ya na landi na comité na Willery et moi na presse Willery wana place nini ya ba sali ba maison wana pe arimouizana ndundu ala linga kota na 200 feet meke de chango ni ba tutu na kada baboya baboya fo na ba folone na ba salitene na ba potane baboya ahinga inga na moika wana kenibu atamble difficilement moi je me suis dit ndundu wana muimba monaki ye ba partenaire nous mukona bazana makambo wana ba monaki qu'est-ce qu'ils ont fait et pour na libino wana réaction exacte ok muimba zaki censé à garder mutu wana tikala pour y azaki na maladie et salama ite ngamo na mona le monsieur là défilé devant muimba Texas et muimba les voyait mais abete kara na tout ça champion amoni mutote tikanga revena za très occupé na ba paya fan mutu papa moi azali na mutu mo ya régie des eaux pick-up ya Ilix amoni scène wana ndundu na nare azi ndundu wana afani c'est na pick-up na carrosserie faisait très chaud bakende la chambre et c'est avec tout misa kingai na zongi ce que pas ba collaborateur ya Texas pour ba proche na ya koloba na bango baloba na ngaboy mutu na biso yo kate afara oye moni biso de sous ordre ngai na meka ko affronter monsieur Mwimba na epsaye aba fois mambwana et révoltanga na bimu mambo na bimian à chaque fois batene ba na oluka na ndako na nesa passe no to mona na passe ya pamba conseil na ko sala mais c'est moi batata lobi que ngana sala tout et pour na liste bandundu tout na bunda bano il y a 20 ans bandundu bazara wapi bakomi wapi qu'est-ce que monsieur Mwimba Texas a fait de concret pour des albinos et là on a reconnaître la famille Mwimba lui avec son frère monsieur Tchek Wakufa la sensibilisation des albinos en fait bon tu basangisa ba ndundu nyoso tout mais en fait nous connaissons un souci à traiter des véritables problèmes des albinos pour d'abord enfin abandonner qu'on pas dans ngamoko après nous connaissons Mwimba Texas a une façon de gérer makambo lelo na kolobelo comment ko boy tangu monsieur Mwimba Texas a 500 bandundu 500 ndundu moi Vaseline PC au lobby ba panzen chaque année ça bon ok bandundu wana ba difficulté bazaki il y a 20 ans passé 10 ans passé ça a bon échanger qu'est-ce que monsieur Mwimba Texas devait faire ay ben na ba konzi biso ba nous to sangana ka to bundaki pour na to tindika ay pour ya zai muto ay bana ko leka biso mais tant comme ko affronter ba konzi à l'état na repère exemple typique président Kabila mandat netango esili souvenir no atikili bandundu oyo bandu botiko kanisela exact mais ye mais c'est moi matériel le baki ngana vali médaille d'ordre Kabila Lumumba j'ai été honoré par le président de la République il est minoritaire yango par là nengolo banini mais c'est Mwimba a comment faire avec les amutu ya maele mabe
biso nde tosutukaki na nsima azalaki ne mpo na propre intérêt na ye personnel yango moni après la mort de son frère Elongwe ONG des albinos c'est comme une fondation Mwimba Texas il faut ezala na bastatut différent ekeseni mama nyonso mibale sikoyo bandunu batikali na leur propre sort ma sœur bato bazali bana mboka bazokuwa kaka Mwimba aza kuna lobelaka bango Mwimba aza kuna mais Mwimba ne fait rien pour les albinos na biso soki na bimiseli yo ba vidéo mususu ya ba déclaration bandundu contre monsieur Mwimba Texas aussi là ba pile. Moi je suis pas là pour parler de Mwimba Texas. Voilà. Mais je suis là pour parler et pour la cause à albinos. Biso tolingi l'émergence des personnes albinos, la représentativité, l'accessibilité aux études. Charge oyo créer des albinos nanga to kokangoti. Yango sengi sonini implication du gouvernement mais monsieur Mwimba Texas alingate implication du gouvernement et là pourquoi copé kufayi OK pourtant le gouvernement salibiso hôpital mo spécialisé rien que pour des albinos yo aussi le mosu mbondeni et ba classe est gratuit et facilité bon makamu nyonso bamboka no Afrique ezana ba hôpital spécialisé pour na ba pauvre albinos sauf RDC et ça maté poani même au Brazzaville bazanango oui ça te poani pour mutu abandonner maman libosa kende la mabe bon azar représenter la bisoté batu baklo barake Mwimba Texas président bandunda Congo mais c'est faux bisoto ebika boko na texte nini po yende mutu asangisa yende kaka mutu aza soki lelo balobi ke bandundu to mona ka ye liboso akoya po bakonzi bayibi babengaka ye parce que ça na kongeza nini bakonzi yango moni ezala na musala baso de muteke malamu te pourquoi mokonzi apesi mbongo abaka na suivité basala ko dite ba contrôler le côté c'est ça qui se fait et pas monsieur Mwimba botala monsieur Mwimba na l'an 2000 azarande nini lelo akomi ndenge nini bandundu oya lobelaka na l'an 2000 bazara ndenge lelo bazandeni bazara ndenge bazara na 2000 lelo bazara bongo mais donc Hervé si on comprend bien yo aussi révolta parce que mona que na mais c'est Texas makambo yo zaki nango posa émergence yo za nango posa ke bandundu ba koma lelo pa ne bando salate c'est pour ça aussi révolté au sali créer des albinos ngai na longwa na tika na ngai na longwa pour na mona ke ata to sangana ndeko oyo biso nde ba cheval na do ya sangisa biso po ya lia ba mbongo lo biso to zaka ba pana ye OK bandunde belele ya ka kalaming tin nde ba ko sosola mambwana ba parano fa bandundu balingaka te bandundu bakine mama ba Texas balingaka te pourquoi ba sala constat wana récemment ana otoka oh non ya ka première dame de la République ayambi monsieur Mwimba Texas na 50 albinos na yaka fait yaka moi si yaka directeur cabinet ya chef de l'état yaka moi si madame Amida ameki bandundu monsieur Mwimba Texas ayebi ka ndeko ya ndeko moi si au Gloria oyo azana hôpital de la Rive et là on est zanké a plaidé pe cause ya moi si wana ndeko moi azo kufa na mbeto hôpital à cause de cancer à peau mais ya linga mabo azo tsa kisongi tila bandeko ba ko sunga moi sana bo sunga te po bon ngai fait maka mwana yebi yango te pour na biso te c'est ma photo ça ndeni tout yaka tout obele litoyi oui ayebi déjà que moi nana bo sola déjà sur ka ya fille à hôpital famille ya moi sana et affronter mais c'est Mwimba Texas plusieurs fois OK afala bango bo il y a vendé ce qui s'agit que pas défendre des causes en nous mobo ayebi que yé personne nini ataba carburant na kitambwa amona faut ko polinga to kima ako éviter no type mobo bolemba kimi bino mais ce qui ne fait ko ke ko zombo mona ko bandundu wana lambola en 4 heures aki et attends kozwa à côté na malheur rouge à côté na mutuka rouge aki na ko après ndeko mo mbali comme monsieur Johnny moi on va nazali licencié na agas na ipena moi on va le wana azali na cancer ana pota na litama abenga ngaya parfois na akumulanga na ba Facebook na monaka mais tellement na ka ona bundami ya Gloria et c'est ngaba mbongo chaque jour
ngape na source penezate na souffra makasi na mambwana anamoni ah ndeko so na zosuka na ye ndeko na menacer ti aruza numéro nanga abenga lobi nanga boya ngana Gloria oyo azana hôpital toto tozali na même po tande mo mais yo bundila ya ozo ya ka fe otika ngapona soki ngana kufi ali kambono te OK na kepa na ye epa na bango na ndako na fandi na zitanga kolanda ba déclaration ndeko oyo et stressé ngi bujenga moto abi asali 9 mois na maladie banda pota wana soko tali fufu tena otinda bino boko tala ngote nazi ndeko oyo nazi na ngai nazi ba photo na ye na fene pe na sa une vidéo après vidéo na tchongo pe na internet après na ko mona munga itinga il faut d'abord basa la examen approprié il faut tout $300 dans l'hôpital basa la biopsie plusieurs examens faut basa la déclaration ndeko wana abi ah ndeko nanga ya ngai na mona kana ba Facebook pe ngai na mona oyo sala pour des albinos na luka ko mona monsieur Mwimba Texas na bengai akomo lo bananga tinde langa 200 unités pona bengu ba muta fa malade tinde na ozangu wat abi papa on a pas 1000 francs luka 200 unités quand j'ai tant ngana ki blo et place en zaki j'ai failli pleurer soko tale terme na mobali wana na pota mudaki luka 200 unités tinde la yo po yo benga so bo benga nani atinda 200 unités oh bon otindi crédit benga na poko na poko nga benga ayambaka te akoma kosala yebo akoma ko éviter pourquoi accompagner que ndeko na esenga nini fo mbongo pona baswane ya kima mamba so nga bandeko ye alingane ba pesa epo d'abord pesa ya zima tango sala mwa babilo na sala ndeko mandu na zaki wana asala ki déclaration ye bina na vidéo na ye alobi mais c'était ça sala ba acte ya barbarie yenda lobi ngana nte na bandundu ba mbalinga mamne te ba comprendre ye siko biso etange bandundu il faut biso bandundu ya Congo il faut tout décourager ba acte ya bongo yango wana ceux qui mutalobi nanga ke ngai na zo jalouser mais c'est Texas en toi bena limbisa ngai a comprendre moment mabe kene na babani lokola bakitoki mosi omona bandundu nsu ndenge ba condition ba vivaka OK ndundu il faut azana ba condition hygiénique moi ya likolo ennemi na moi na microbe qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver tous ces gens-là mais c'est moi ça azam tazali mieux placé et pour na ko défendre cause ba libinos mais ya komisa ngo job et comme copie na ye bon na lobby Hervé omeka ki ko beta un peu ba porte pour na ka ya de ndeko na biso wana ya mobali na ya mwasi omeka ko beta ba porte mona ki batu osenga ki ba soutien to ozobunda na kaka yo moko bon moi bandeko mususu o bazali ko se manifester et pour na Gloria nano mais pour na Johnny nano mtafeli l'autre mais Gloria avait des internes hôpital bo opéra ki balongola ki masse moi avec nango tout ça donc c'est bon parce que nazana autorisation te ko tanga bandeko oyo ya ba sunga pe Gloria na bona ngo tanga ba nazana autorisation na bango te mais ezo senga ba mbongo pona ba sala chimiothérapie bo opéra ki balongola ki masse wana munga le baki jamais refaire 10 jours sans que ba sala chimiothérapie et simbate il faut pas ça mais ma coquille zate Gloria koto hôpital pour koto hôpital les aki boyokani yangai Hervé Mantindi na Marie-Paul Bila donc les aki lisanga ya cri des albinos na AVS quand to côté Gloria à l'hôpital mais biso le ma propre moyen na bino moko oui biso ma fanga na pe ti le lot tozo betaka ba porte pe bandeko basunga biso et pona to récupérer Gloria tade nzela mule autowuti place to komi et c'est une photo baisser ba bras tout continuer tina suka ndeko ba faire les chimiothérapie à se rétablir azonga na mulongo lokola biso nyonso yango pona Johnny ti sikoyo azana na ndako na comme hôpital te parce que makoki ezati oui na capacité télévision oye vraiment ko plaider ko lela pona ba soutien batuba ba soutenir bino ba aider bino batapoto ba Rolanda yo en tout cas ngape
et ça n'inga vraiment pas si koyoka vraiment ndenge ozoloba ça n'inga pas si lancer vraiment message solo là na baye o bazo tala yo lancer message ya bakozoyo ndenge ndini so baza na posa ya soutenir yo so baza na posa ya appel baye beta de santé ya Gloria na Johnny lancer appel bazolanda bon et pour na en fait message nangeza boye biso bandundu bino bato mwinu nde bobotaka biso botika biso na balabala te bozwa biso bo encadre biso bopesa biso chance ozala lokola bana nyonso bokende kotala na bakolation ya bagrade académique bomona pas faible participation mais absence des albinos bokende na mariage civil na commune okomona ke bandunu baza bani na mariage bachela bango ikulusu bokende et place bato mingi bazali ko jouir na mokilio il y a l'absence des albinos bisope toling tous à roi bino on veut être comme vous boy de biso ASBL non ils allaient wapi pesa ba adresse en fait pesa ba précision claire ASBL un cri des albinos siège social dans les la commune ya Selembao donc na ville province à Kinshasa na district ya Funa na commune ya Selembao na quartier Kombe avenue Kimiowa 45A zakawana pour bato bazwa biso bakozwa biso na plus 243 97 45 87 927 plus 243 97 45 87 927 souci na pesa nini ndunda za état de santé malamu asala musala na ye lire ka biloko nyonso to eza na balima moko ezaka ka approprié pour na bino moko te bon ndunda lo kwa mutu ala blotu mais sauf que mutu tout peut va na blo musu obelinga yete ezalaka etant que humain mais ndundu avec le mutu nyonso difficulté za nini aza malvoyant difficulté za nini à supporter moïté pour avoir la mélanine té moïse qui s'arrête et bien il s'arrête et comme ça que tu as stade de cancer à peau mais ce qui nous a fait na kata local moi ça na alors comme tout ndé tinga boy na sala mambu tout ba sala moi je fais tout sauf rien na za mutu donc na la partie fort na en fait na le point faible na tant que humain na ça mambu tout ba sala j'aimerais que mes frères et mes sœurs albinos c'est comme si vous avez un complexe et ça a un complexe mais ça la rabine pour se retrouver na milliers à bâtonniers surtout ou ils ont un réseau au PCwana. Non, c'est quoi un peu en fait bato baloba ke banu ba salité oh banu ba salité banu baloba so ma père pourquoi un albinos en général avec bien moteur va penza na anticorps penza te et que microbe nous sera le bienvenu pas na c'est que ceux qui moi microbe musée c'est moi pota vous comprenez il faut avoir la condition hygiénique à malamu de deux il faut avoir peine la crème appropriée pour na pona et pour na bandu nous ba na bona mbote ngai na bona otanga biloko bata pour na affaire ça on ba pib ndundu lavara bien chaque jour savon normal savon de toilette qui est bien laver la rango poudre kaka et poudre mo o ni zana citron kingo ne logina maboko kimano moi ozabi parce que fier peut motoki ndundu ce la sointe ça la raquer et c'est en fait et ça ba ride et crème ba rougir moi mi ke crêpe pota donc évitez no ka moi lavata 2 fois par jour savon kaka ça savon kaka o ba sokola bien kaka o mo ngiza bien poudre kaka o zana citron une semaine. Donc, citron et citron, 4 ans. Jus dans voilà. Par contre, on a d'autres mobiles, mais c'est quand on a l'alina, on est soir, faut on a bouton l'alina. Et ça, on a ils font la rabaride et désinfecter le corps. Ouais. On est ça tout traditionnel. Et pas la bisu, moi bisu, ban piquer. OK. Bon. Maintenant, moi là, il y a des crèmes solaires à 50 plus appropriées. Il y a des crèmes hydratantes, puis ils sont à peau, ils sont à
Merci vraiment beaucoup Hervé. Tokomi na suka ya émission na biso okozonga des sous-sopo et ça na makambi belé ya ko développer sur les albinos et belé vraiment mais tozo ki manasima ya ngonga qui vraiment ils a bien vraiment té merci ndengo leki na Kapache télévision lancer message na yo j'espère que balandi yo okozwa ba soutien okozwa ba appel batamite mama bazanga raté na mokili bazanga raté en tout cas ba ko aider bino moi mot de la fin ba mbote et pas batu oyo ba landi yo na ba o ba lingaka yo en fait na pesi mbote na bandundu nyonso ya Congo ndundu telema bunda et pona cause na yo ndundu ba pekisi to bala il faut bala ba pekisi to kine classe il faut aucune classe kolinga te mutu mobwe alia ba mbongo na kombo na bino telema uza mutu wa mutu tout ça là tout na tindu na makama mabete mais ça là tout tant que il meurt na tindu to iba ubuka bangite mais ça là est important pour l'épanouissement de vie na yo tika ko la stresser na parler okangama onga obalinga ngatete bo mesana comprendre bon mesana de na olobake to réel ko connaître la difficulté bena marambo les souvenirs nous est très important pour nabiso na ko pesa juste mbote penda na batu mingi te na batu no so basoutenir Gloria isika bozana pesi bino mbote pena batu no so bazolinga bakota mamba Gloria merci beaucoup na pesa mbote na en fait na juste na Mireille Mukeba na pesi mbote na Marie-Paul Bila place aux anabi aux bela nzambe pena zana yo en fait pesa na pesi pe merci beaucoup na yo moko en fait et pe na pesi pe mbote na pe na lourd merci beaucoup na caméra pe na pesi mbote na batu tout bolanda mambo c'est tout. Kapache télévision bozaki belé kolanda biso ezalaki Hervé azana ASBL na ye cri des albinos en tout cas makamba lobby soko za vraiment un être humain ozana mutema il faut y toucher il faut ça vraiment passer albinos azaka mutu lokola nga aza mutu lokola yo zolanda biso azolela soutien na bino bo aider ndeko Gloria na John bazana cancer ya peau oh nous surtout à Rosana posa ya ko soutenir Hervé numéro ne Rosala wana na C bobenga ba $1 na bino ba $2 na bino en tout cas et comme qui ça moi un plus et sauver des milimo ya bande ko na biso oh vraiment ezo souffrir bozaki belé kolanda biso bo continuer toujours ko s'abonner na Kapache télévision makamba boye bakolela ya boye bon ko découvrir biloko ya boy en tout cas et ça n'inga pas si nazo ko même pas koloba ko découvrir biloko ya boy za kaka na Kapache télévision bo continuer ko s'abonner ba épisode asike ko ya to ko na ko yamba lisusu pour expliquer biso parce que lobi ke bandundu ba pekisa bango ko bala et tout donc to ko yamba lisusu to kota vraiment na mozindo a expliquer biso vraiment pourquoi ndunda ko ki ko bala te pourquoi ka ndundu fa linga ndundu. Donc, or, Azam Moutuka, lokola, biso, nyoso tout. Vous continuez vraiment à s'abonner à la chaîne Nabino Kapache Télévision. Beaucoup n'allez jamais décis. Je vous laisse. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Kapache TV.